mobali soyo okati bolingo eloko ezosala andi eza crise ya love botuna basi baza bandimi ngati magode komisa mutu liboma andi akomi liboma poka ana za mitema lokwa biso ba manula te songa na za ana kande bato ebele botelemi bongo na ngana zongisa andi na che na se yo zwaye chai awado ana zwaye chai awado zwaye chai awado doda ina nkoto toto tika na soni doda ezongisa zonga na sama kolo filme motanga lembola na se o lobise sko bilobela andi finga mama Kongo wana sko so plonja ke mama Kongo ndoki andi zonga suna kati finga fia kisasa mboli na ndoki andi zonga suna se finga sunani ngeni mama bizengi donc ozo do de kaka po andi oza makasi ali super fingi andi yo photo sali so video na sa niar omoni niar yo finga mam kolo ana zongisa eko ado dado soup ado di video poza nzota kitoko wana nzoto lokwa jaelite yo na nzota kitoko ngamo mwasi na lulio so na yaki lesbienne ngana bengo wakano nzoto kitoko propre yalo kwa jaelite ba sende ba mbisi makwanza te ana nia propre mayaka tala mayaka na luketu lubumu vandi mafuta te graisse te pla niar ba repassa ana niar ba repassa tout droit mobala olia andi mboka cha mona niara boete moi sa bota la patronne merci beaucoup la famille bo seka boko mo seka boni non bozo kende kuno finga ana ta abomi mutu abomi mutu te ana muta délire a moi sa délire ana so azaki oyi bandumba ba leaks ba benga bango bandumba playboy bandumba playboy za ba première ndumba qualité na Amérique so bengo fia playboy donc bandumba ba millionnaire ba milliardaire boyebi bango na Congo boyebi ka bandumba ba 20 euros ba Jaël Château Rouge et Kangi ba ke ba lalio na sa batol na sima ba voiture bo comprendre donc ana ndumba de luxe ndumba playboy mo bandumba Amérique ya ba millionnaire ana soka za ndumba azozanga nzala te lokwa Jaël azangi ndakute azangi mutuka te azangi loko tazana chupidudu na chupidudu mbwana ya zali azana mwana na yana mangambu nyonso donc soka oteka nia eza par sentiment ke alinga lix azangi loko te poto yoka pendinga defisi bakbambongo donc amona mbongo donc yango to benge ndumba de lix bandumba nzala eza ba qualité ya ba Jaël ndumba zanga papier ndumba vandaka na foyer babengane na foyer akomi kolala na cave akomi kolala na cave na bikok ya tata wana zalaka mutawera bandumba nzala sombelanga pesanga kabelanga ndumba train ndumba bis ndumba RRD ana za ndumba ya voiture range ndumba bijou tala ba parfum obi ana na mona ki pasa na ba parfum ana za na ba ndumba za na parfum azana ba parfum azana ndumba zana vanité ndumba vanité donc yango na classé ye batu bo sikata sa ndumba de luxe ndumba nzala te aza capable que client ya bi chéri o mélanine champagne o linini whisky jack parce que Jaël azana capacité de somber la mobile jack te Jaël faut somber l'autre bière wana benga desperado a sombelo bera 1,50 €. Bo sili ke boling to kumisa ana te to kumisa na bloqué bino te na mona bino. Moi je suis ana. Ata bo fingi ana na range, ndumba de luxe, na surnommé ndumba level la likolo suka etapa suka. Ndumba étage suka yo. E bela basi bazaba la bino na combien? Bozu combien? Mpiaka na mpiaka. Ni lelo na milelo ni are komi ngai oya kota mabe azunga mabe ndiko na ngomo na budget zaka la msu 600 € pamba olala na 7 ni bali me mbongo nyoso ni bali ba pele zaka 7 to 600 € soni ana saila ni ar na yo nzota bankusu ano balate
nga pe na epena ko pesa ana motivation na ndenge ba motivation wa sepeli na ngate mi diembika wa sepeli na ngate mela javel na zapena pour Anna na sala hypocrisie. Je suis Anna. Ba la la bino mibala ofele ebele bazwa bango ya fele misusu ba odefisa niari ya nyongo combien de base internet bala libino libola nyongo muto bozolinga bokote la fia kisasa kakawa tuvandi awa fia kisasa combien de mibalo ya sombeli balie niara nyongo ye mo abeta na caméra to beta no histoire fia kisasa bete la biso abia na poto awa mibali bakaba mbongo bazate ngaso na zimo bali na lambeli pondo fele asombeli mobali champagne ofele a loué ses chambres né au félé. Bon, mon abandumba, ya salité. Donc, ba chini oniar, ba lioniar na 24 au félé, lambel mobile pondo au félé, mbis au félé, whisky au félé. A botika anako. Botika ana. Na tikelanga ana langai, ana linga bala mike, ana linga ba jeune, ba jeune pe mikolo ya. Nga kutato fini nga ndumba, nga pe na waka analyse ba ndumba. Ya haut niveau ndumba de luxe to finga ndumba no wa soma tena na ndumba mbala kitoko na ndako mwana mkie ya bébé mobali na to ama mkola mbala ana na 27 ya mbala na 32 ans ya 32 ans ngape na ndumba de luxe na kota na range madame range bijou à 10 000 ndako kitoko bana kitoko kanu na koma na mbwa ana papa singe lengo somba mbwa na wako somba mbwa lelo ngape na okoma na shibulidu bana ngaba pesi komba mbwa na ebite so mbwa na okosomba lelo komone ata bébé ngana somba mbwa bébé na banda ne visika mbwa na ngaso aza mobali kombo na ye bana ba ni Jordan soki a moi si komone Chloé nyaya ndumba de luxe mona kitoko ndumba de luxe biko na ndumba de luxe makasi motema Fabrice Galiano nga ebemba nyoko sila raso motema mama nyako kumisa muninga na nga le mobali mbongo bino linka mibali bale sabati bino linka matangeza ka ya balinga niaro fele nana ochema mambwa na nga tembe nga manela kitoko na ebilo kutate. Mbo eza mbongo c'est l'argent, ça coûte l'argent poto. Mbo ça coûte l'argent ba na nga balingi mbwa na poto skuna sani. Onso me ba na mbwa ya pembe. Tozo mbwa lelo. Ba mani chou bokomi na mbwa la bino. Mbwa kusika koti na famille Cléo chou. Comme le Jordan chou, to Chloé chou. Bazé belé ba ucho bota masika. Ana 11 semaines. Mbwa na nga na 11 semaines. Tala kitoko. Likamni na zuwa na mbwa na ngai manelo koso kosi bemelo mtobi na kosi tout finao Pandora sala ka kindumba salite ya Pandora za kindumba de luxe Pandora za ndumbo fele ye ba liara ofele bolongo la Pandora na range ya na ana Pandora a ndumbo fele ya kufila nika mindele soko zano ka pembe o liara ofele na sonje kumba mbwa na comme Chloé moi cité bala na balingi sko na sani ye bana na ndako na biso na pia komboni na pese comme mongali bo na bia mbona ngako moni na mongali chou pardon ayo bi manelo nga bakali shibududu te wana koma mwa ana mbona ngako moni kasi mongali ya mobali mongali ya mwasi komoni ka bibi nde bana nga ba boya ngo Kidobi. Zombo moi sa bala na nani? Chloé te pardonne cha komonina eyenga. Bilo bwana ki blédard makase. Donc komba mbwa bo pesa mbwa komone yenga. Komba mbwa fia kisasa. Chloé bana balingi Chloé. Chloé come here. Chloé sit. Chloé it, il faut bien appeler moi na combo moton on va sit it mbobo zo se comprendre na lingi bino mingi como atabe bolinga mbolina te bo chikopesa komba mbona ngambolina ba koma na mulimo nini wana
Pandora ya Chloé te. La pesa mbona wako mo Pandora za gizengi gizengi. Atiri bino.